6e saison yango yebandi Queen Rebecca, la reine Rebecca. Voilà toujours continuer bongo histoire. Voilà toujours avec Didier Parfait na bandimbola. Et voilà tokomi wapi. Babimati butu bazaka bango mibale. Ma princesse. Ata ko likambango ekomi ndenge nini ezo déranger yo. Souci na yo yeba keza na date d'expiration. Nalingi to continuer kolela. Nalingi otika kolela ozala calme. Hein, ma princesse. Ken. Nabi nangate nini na sala. Naza na confusion. Soki na perdre lelo. Eko bebisa motema ya koko na ngai. Ah. Eloko ngozani. Ma princesse. Nayebi naza nga moto te. Naza nga grave te. Nayebi nazaka kaka moto azosala garde na kati ya palais royal. Mais conseil nanga na kopesa yo ko memo musika o. Ozo mériter nyonso ya malamu na bomoi na yo. Ozo mériter nde kolela te. Pakusa mai na miso. Mais Ken, na comprendre na ngai. Ezaka juste que nakoki te ko partager na yo likambo yo. Non parce que bapesuka musala garde na kati ya palais royal. Mais ça pour na raison na ngai ya sécurité. Nakanisi comprendre ngai. Ah oui. Yo kanga Ken. Mais manga bisika moko ya komela na bar to esika moko bazo mela. Oh, mais ma princesse. Olobela kinanga ke non? Tout ce qui est côté la Peggy. Ah non non, yo sala kande na lobby. Mais manga kuna. Na lingi na kitisana no mémoire. Na lobby pardon, longola nga yawa tokei. On s'assure que yonde loko olingi penza. Yo kende démarrer tokei. Tala moi na moke ya boye. A mesurer likamba lobi tokende komela moi kopo. Bande ko ya solo peko. Na mona princesse oya bimi palais royal akende komela nekala. A côté la masanga. Mbala liboso na sasira mela pe supu na tolo. Bon. Ken yako vanda pembe na ngai. Yaka mema pe faire moko. Tete ma princesse. Non na ko vanda tena bandomela na yo boy. Na peso ordre yo vanda. Mwana mobali oyo pazo yeba ke nyonso oyo eza bien préparé pour côté na bango pe bazo sala action. Ba sembla kaka zani à l'aise. Oh, kuna barman. Tala yelanga faire. Ken nazo jouer peut très bien. Ndesikuta yebe lo côté. Nzoka yende mufiti na tango yo. Donc à se retrouver seul na princesse pour une bonne raison. Princesse nazo yeba te kaza ko se confier na mutu mabe. Ken, oui ma princesse. Tant que yo zaliao. Tala, oza so garde te ponangai. Ozo komi mon ami. Yebisanga sikoyo. Alors betelanga ba histoire na yo na yeba yo. Hein? OK ma princesse bon Tala, nebisa yo ma princesse. Eloko amala ko sala yango yo te. Tala, soka si mutu moka reconnaître yo awa sikoyo. Ken. Tala lobela ngai. Sikoyo tina nini? Nakoma la princesse oyo bako couronner soki naza na mobali pembeni te. Tala. La mobete langa histoire na yo na yeba. OK. Kombo na ngai Ken. Naza mwana mboka ya umokama. Naza orphelin. Bon, nazonga na mboka oyo. Après que na perda ki ba parents nanga basala ka accident na motoka. Alors, yango nande na koke ko selo te nazonga nazongi sima.
azobeta pe lisolo mawa abandi pe komela ma princesse nzoka nde mutu se bandi ko baluka nzoka meke ki supu na tolo e bandi ko travailler ye kolangwa te oyo okoka kotelema ma princesse makolo na ngezo lenga bandeko yango na palais royal bazozela princesse azonga oyo ngambo na mwana mobali te. Ken a se retrouvé seul na princesse. Ken, oui ma princesse. Nazo mona posana zala pembeni na yo. Abandi koloba abandi ko kwitse so travailler ye. Keba yo pe mwana mobali ko profiter te po bosaka ndeng man. Ken. Oui ma princesse. Pesanga baiser. Mban. Oyo bandeko eza kwiti eza yete. Nzoka na sakwiti abandi ko senga babilengi. Ma princesse, olobi nini wana? Voilà Ken a eu occasion à nord. Nzoka fallait ka bakuti ewumela po mwana mobala profiter mais yepe yuma. S'il te plaît Ken na sengi baiser. Princesse abandi je. Princesse azolandela bakuti na ye. Pokuti soke sile koma makamususu. Ken azobanga poso ba moni kaka na mutunga eza liwa. Poso ba récupérer yo na makambo yo na princesse héritière na trône. Yende mutazo diriger mboka kalate. Yo so memena bisika moko boye ba jet de main. Keba na ba jet ba mourir po boye so ba récupérer mona mobali oyo. Ayebi ka kosamba te boloko. Azo sepela na yebi pourquoi? Parce que baza prêt na opération na bango. Mais Ken yebisa na makamli ekomela ki. Bon, Amélie Alangwe. Yes. Oui. Bon. Na Luka qui n'a péché mais pardon. La reine ayoka makambo te. S'il te plaît. Tala. Ezana tina ko bondela ngati. Asa yebi déjà. Hein? Pour nous permettre yetina niveau amela langwa. Na meka kina kalme ye na pekisa me na ndenge nyo sabo iko yokela ngai siko na ngana sala nini ngai ko mwana batu garde ya pamba nzoka si bakoti palais royal bazongi la reine aye kokota mais makamne komeli koko na ngai nini komeli limisanga la reine Ken makamne salami yao ma reine limisanga ngai. La reine na meka ki na empêché ye aboya boy ko kelangai ye moko azui molangi ya agene abali komela nini ndenge nini princesse misala boy vraiment ko mais yo benga ngate pona nini ko ma reine na saki na téléphone te mais ye après matenga na zo téléphone na ite na benga bon d'accord longwa bima kende voilà comme makambo mosusu mais Maris zala awatikala na ye comme ça na ye basoki ala moki bon to so na ye merci ma reine boy tala degré akuti banda lala bazo sala permanence na ba tour na ba rotation ya ba servante ba kengela pongezo sila te na tango moko la reine azongi asai kaka boye banda wana boye la reine banda kolala ti sikoyo Ken ndeka mtasenga ki soki mweza ki amona yi la reine likama maweza na ngote tala ndengo somona asane bien ti tongo saira bon na linga na fana na ye mais ndeni ni la princesse akoluka makamba boye amisala mabe boye poni ya mikoti na bangamba boye ko sikoyo mutu oyo fallait ba présenter na misoba na mboka kaka juste après demain Mikola kotanga yaba niko langwa bon nakovandao titongo mais la reine non donc engolo bakino yoko la na chambre na ye mais akola mkaneka bien na tongo la reine Marisa alobaki a préparé le kolamba comme ça ce qui est allé abomba pour la princesse bon d'accord bon ça on kasi
isa malamu nakoya awa na tongo natala soki ndenge nini boye ça va. Ok, Joanne Tokei. Condition très critique. Bon, biso toyebika me mutalango ya, toyebika kamelaki masanga me makamso pe na sime ko sala mapete, parfois to saka te. Parfois toyebi pete. Princesse. Aboyi ko lamuka. Siko biso to sa nini vraiment. Honnêtement na yebi na ngate. Na suki. Alamuka kate bande ko ameka supu na tolo et travailler ye. Kuita libela. Oui, qui est nani wana? Ken. Ah, osa kutubio yao. Mais banda to lukito la musayi rien. Banda la lakiti sikoyo. Azo la mukate. Princesse. Yé pas abani kotala. Non, na senti que degré écoute c'est kita. Ça va. La mukana noko nga makambo. Bon, ça va. Marvis na bon na yope na kanisi bokende bolukela na no molanyama ya malili. Ou zela. Wele 20. Masanga mo so ezali baya nango. Nini? 20 susu. Na oya meliku tunano la mukite. Ozo bande koloba suba ya na 20 ba melisa ye. Pardon na sali bande makambo. Non, eza pona kolongola ye mbangu na kwiti. Eza kande ngwana. Soka melisu so ekobongisa makambo. Ok. Kende zwango. D'accord. Nazoya na ukasi. Yebi sango yoza kamonga nga toza nani. Keno tanga medecine to nini. Oza gardien na kati ya palais royal. Okomi kopesa ba conseil lokola munganga. Soki esimbi te, kuti bakami okosamba. Kusot pesa ba projet na bango. Voilà côté otoyoka. Pour bango bazozela mikolo ekoka. Princesse a échoué. Pour bango ba régner. Oncle, bonjour. Bonjour mon futur roi. Mais imaginez ma kamlamoni na Facebook awa. Tela nan. Tela ken. Na princesse baza na bar bazo mela masanga. Nzoka Facebook pe songi. Mais makamba akosa mangba boy pwani. Ikamusingai. Mais est-ce que c'est possible que ken abandi bolingo na ina princesse na ndenga kunda lope? Non, akosa makamba bongo te. Mais d'autre part, ezande n'avantage na biso se komi bongo. Nandenge ni? Soki princesse apesi baiser na mobile en public, wana kuteza kutu bien po et disqualifier alongwa na liboso trône, alongwa na concours. Na ministre yo akosala susute na course à trône. Tala. Soki kaka isa vrai ke batu ba monaki esili. Siko na ministre to sani. Alors to sani. Biso to c'est là l'état. Tala bale sana kana biso. To c'est la ka tama kambe yinda moto pela. Son ikake bima. Do ba arme zebele. Bazo beta ba arme na ba fond nyonso. Nsoka o esalami na bar eza mabe pona la reine na princesse. Naza na eloko moko eza pasi na laksayo la reine. Mais na comme obligé na laksayo. Alobe eloko moko esaliao. Nsoka Facebook epanzi ba image. Batu balandaka masolo Facebook. La reine Nathalie a mon image à princesse. Quoi? Mais ça c'est la princesse. Oh l'ingolo bani. Oh mais et comme boy ndengeni. Na mona ko na Facebook la reine. Na Facebook. Masolo tamboli, c'est que mboka pe batu ba nafika na Facebook ba moni. Joanne. C'est quoi tout ça nini? Et comme grave. Ah. Nsoka eza mabe parce que na mobeko epekisami. Princesse babala ka vierge. Akokoma pe reine. Soki aza pe vierge. Pe akopona mobali. A présenté mobali. Mais bandeko c'est comme si azobuka mibeko sans le savoir. Tela motoyo. Akomo so pas avantage. Akomo yembele banzembo. Akomi pe ko caresser ye. Ke ba jeune homme. Poso kote makamona ki moyibi. Ke na komi pembeni ya princesse na pete. Abandi ko betele ba mélodie ba mouré. Po côté na penza za rappeler moi danger. Pozo meka peta na ndenga bien. Si manango ke na bimi libanda.
Voilà, bazo kumba eko kumba. Eh, mais comme nini boyeko, c'est quoi ça? Et ça mala mouté, et ça la katia. Oh, na sa makamba bongo po ani ngai te. Tala. Donc makambo yele ki kosana palais royal onde yangoy. Ngai te. Et bon foti nanga. Eh, na so comprendre te. Nga na saki yango te. Pardon. Eh. Alors, moto longola na palais royal. Bimse libanda. Pardon. Na bon délio pardon. Na sala ki yango te. Na sele mabete. Na so vérité. Ken. Hey. Oyebele ko sengelo sala sikoyo. Avant obima appel longola pe teni na biso musala. Oko so eloko moko te oza na kati lopango bima nango. Mbangu longola ngo kende. Babandi ko condamner Ken. Pona photo yena princesse bazo sala ba je ya bolingo ya ba muri. Bango pokuna na ngabo ba servante bazo tala bazo chiola bazo seka. Mais beaucoup comprendre ngako eloko te na bima kina kaka yemta força ki ngai me ameli penga na meli nanga te me explication nyonso zo simbate. Ah, longola nyonso bilamba na biso mosale longwa etikala. Eloko nyonso memaki te na palais royal awa etikala. Okene loko te. Bande ba servante bazui lisolo. Balobi batika ye na imono. Encore peso kala taki couche lingage yebana. Ou beso ki pataka pampers lingage yebana. Nangambo bako seka. Longola bangu. Mais makamango bozolo banga ite na kosala ngote pardon. Nangambo bazui lisola ko beta penza. Tela pardon tela moi siko tela asoko longola nga sapatu te. Longola pe sapatu wana. Na sapatu pe susu e bongo yo yaki nango oyaki makolongolo awat. Sala noki. Ba dépouiller ye penza. Voilà Ken a sambo lelo. Na montre montre seni. Yo, oso ba montre yo ki na montre awo. Limbisa chef. Allez, tambola. Nangambo se kakai. Voilà Ken mosale sili. Ba kiseye ake ko sala bolingo na princesse. Tala ndenga zo bima na soni nyonso. Tala ndenga zo tala sima. Abimi pe sans salaire, des comptes final les athées. Et abande souvia zéro. Alandaka mutakotsa ke kopango. Poto yebi batu ba brancher ki pa kota palais royal. Koko nanga pardon, limbisanga. Ken za innocent na makambo nyonso. Ngande mutu na luki makambo ango. Eza faute nanga. Abande ko tu ko empêcher ngai. Tona memaki tona loba itoke na bar. Alinga ki na epete. Très bien. Nalinga kalokutate. Bon, poni kasi ye fo memokuna. C'est parce que ngande mutu na força ki ye. Ngande na pesa ki ordre. Siko olinga ki ya bande ko désobéir nanga. Alors, donc au forcé y est pas peso baiser. Donc au forcé qui peso souke non, au peso lolemo y a peso baiser. Oyebi makambo sali. Oyebi ke o perdre trône na yo. Bokon se ke ekei. Et ça sur l'autre la cause ça c'est tout. Et Sili. Pardon Coco pardon. Coco pardon. Limbi Sangai Coco pardon. I'm really sorry. Je suis désolé. You know it's my right. Au bébé que ça n'a droit nangai. Oui. Et ça droit na yo, c'est vrai. Et ça droit na yo. Ola ksamana bana mboka ke okozala la reine. Mais eza irresponsabilité ya moi si lokola yo na âge na yo. Bon, webi ke yonde o échoué. Oko isinga ipe. Na sepelite ya te mukie po na yo. Po o décevoir nga na nyonso. Mais Coco pardon Coco.
voilà ce qui boye va perdre sikoyo pouvoir royal ken makamno saliwan ah vie soni na yoki ah balongolinga bilamba la palais royal ba servante ba seka alors que na c'est innocent et na belo côté olobi ça innocent na mona ki onga pe na news Facebook totangi yango ken mais c'est bon parce que à cause de la disqualifié à cause de la réalité oh asa la disqualifié balongole poani mais vie na pesi ke pe bezango pété aba no forcer na kwiti na ye amibwa kili na nzoto na nga na boye kina ngai ata mutakangi ba photo na yebi na ngate suki nani ken bon likambote on sali très bien oyebi tant que otela qui est déjà poison na bilei kalata ko kufa na ye ah bon vie bon na sala ki ngote na takite ah bon limbisanga na kosa ki na sala ki ngo mais rien na teki na poison te ah mwana mosi malamu bongo vraiment mwana bien bongo tozaka na malamu siko na kende kotile poison vie ata yo moko likambote ça va bon nakota na kati na bima comme ça na laksa yo mabele on a prometa ki yo ça va vie ah pire vie ah, en tout cas mwana moi c'est responsable penza ça na venir alors que ça ennemi ya Chief Patrick o ya pesa ki au boulot ba pesa ki boulot asali yango te tala komi bo makoto teko pardon princesse tala makamni na sali vraiment ko ni nango na sali boye sikoyo e komi ken azu problème na ngai likolo na ngai na yebi siko nani ondimela yo la reine sa siliki na mona ki yango penza ba photo bimi na Facebook bon pegi lobelanga nanu siko linginga na sani sikoyo e ko affecter ngai pona kozanga trône na kozala jamais la reine na mboka malembe likambote ça va oko expliquer kana conseil ba paka pe ba comprendre yo zala calme ça va sokola simalia pe mana yo s'il te plaît nalingi na mona mama nanga mama na eto ebi Hélène aza quelque part oyebi muta aponela ki mosala na palais royal alaka ki pe mabele alobi bo tokena talisa yo lifuti na yo po ngana déjà to coopéraki apesa ki mosala za la espion ah nzoka mosala facilité yesi ko ya yebite ke mutu yango bazoso na ye fo mutu tala mbala moko abeti mopanga oyebi ke mosala nzoka ebebaki asalaki yango te atiaki poison te abikisi princesse azwi abeti mopanga ken mbala sima soki bapesi mosala osala salango malamu tina suka bai adie oyebi ka boma atubi embeli ken asuki mabe bato mosusu bena bakopera na bango te omoni makambo ndenge sukaka princesse ake kotala mama na ye ma princesse naza na confiance na yo nandimeli yo pe en tout cas naza na fierté na yo tala oza pere irresponsable te ata kutu baboyi keno yo koma sous la reine etali bango likambo te mama ye bon nazoka pasi mpo na ken ken aza innocent mwana bato mpe koko aboyi kondimela ngai oh c'est parce que jamais mama oyo aza na souci mpenza ya bomama akoyoka masolo bongo mpa ndima za na kimia vérité jamais ebombamaka libela soki oza destiné ya kozala reine okozala reine ah ozo comprendre te mama ken aza innocent nga nde mutu naluki makambo nyonso batika mwana mobali ya bato innocent aza ne bien mutu yango aza mutu kutu tokomona pembeni na ngai aza ne mabe te s'il te plaît ken aza na problème tosunga ye pardon ah d'accord ça va nakosola na la reine
pona likambo na ye kasi na luke nga moko Down. zana kimia ko Don't let it bother you. kolinga te déranger yo merci maman mais I won't Bon. go there again. po palais royal na lingi nanga suute na boy nanga pe kokoma la reine balia na bangwango te yo ozozonga na palais royal Remember, kanisa bien presented to the community. bako présenter na bana mboka You go back. wana esengeli okende zonga I will speak to the queen. nakosola na la reine nga moko d'accord osepeli seka moke makambo yango bandeko abeti lisolo na mama na ye Hélène voilà ye papesi ide na ye oncle ke naza wapi Search everywhere for him. naluki ye partout mais nazomona ye te na palais royal aza te What is going on? siko qu'est-ce qui se passe akozala wapi I don't know. nayebi na nga te o I've gone out. parfois abimi na ye atamboli I don't think so. te nandimi te There is no way Ken non il n'y a pas de moyen mpo tomona ken azwa décision ndenge wana sans kayebisa ngai non eloni ezwi ye I don't Pe- think that Ken nandimi te ke ken apesaki presese obeze eloko moko ezobeba na kati ça ne va pas alors donc seko oyebi moninga na malamu te akosi yo te akosi biso How did you know? nde nini yo oyebi Have you heard from him? oyokaki sango na ye Did he tell you with ou his soit alobelaki yo na monoko na ye Because c'est I parce remember que you saying something nazoyeba ke about him. olobaki likambo moko ya koekarte ye I hope he's not what I am thinking. oncle na kati eza oyo nazokanisa te Because uncle. Ken is my c'est best. parce que ken aza moninga na nga Where is Ken? ken aza wapi If anything happens to Ken, soki mabe komeli ken tala I don't oncle ekobebela yo know with this girl about. na bien he is guilty. aza coupable na makambo balobi Away from you. yango na bandi kokima yo eza simple Right, Uncle. bon oncle ça va I heard what you said. nayoki makambo lobi mais c'est dans une minute Be in the same track. bon na minute oyo luka toza esika moko na oluke lobi soki nakomona ye te nakokende contre yo nakoakize yo ke naza pire mutu na ngai e na ntango oyo nazwaki lokola ndeko lobi na koluka ye soki nazwi ye te oncle okoloba bien bo sikoyo na makambo lobi boye nakozwa pongi ndenge nini nzoka c'est vrai moto asali makambo oyo oncle abomi ken po atiaki embeli atie mbeli abungi akei bakomi koluka ken donc bango mibale mpe seke bakokóma na bacompte à rendre mpo botouche sikoyo kikamaradi na biso tobanda kala voilà tolanda mokolo yango tomona la reine entourée na baconseiller na ye alors bino bamembre ya cabinet I like to move. na lingi kokende liboso na baaction Amendments because mpo na komodifie constitution oyo ya mboka na biso mpo na ka likambo ya koko na ngai ya mwasi princesse mona getting a husband before esengeli he can be azwa mobali avant ke baintronize ye azwa trône lokola reine la reine yo lobela biso ke azuka mobali te c'est tout olie obanda koloba makambo kochange constitution eza nini yango ko voilà naza sûr bino nyonso boza batémoin boyebi eza facile te to find a wife mpo than the other way round. mwasi Moreover, aluka mobali mais eza facile mobali aluka mwasi sikoyo koko na ngai mpe aza nano mwana moke la reine Do you realize ozo comprendre ke that the princess princesse oyo esengeli azala intronisé dans 15 jours seulement 9 days have passed? oyebi totengaka mwa mikolo eleki Check the constitution mais amendment. obandi kosimba déjà constitution mpo babongola yango lelo na batemp oyo bon mbango tika na rappele bino ke toza na acte moko ya irresponsabilité salami yao etali likambo ya princesse na biso mpe asala yango nani na garde nazolobela nde ken nayebi te soki yo kolobela yango ya la reine soki oza mpe prêtre lobela yango nsoka baennemi bazwi baargument bayebi ndenge nini bakobunda bitumba oyo baza koempeshe princesse mona akoma la reine na mboka mpo badisqualifie ye alongwa na pouvoir voilà bakomi kolobela makambo ya bafoto ya bafacebook bandeko ngambo oyo tala ye wana princesse mona Where's my grandma? princesse koko aza wapi
azana réunion siko azana ba conseiller na ye kuna. Ah, likam nini? Nazana posa na mona ye. Fona mona koko na ngai. Na yebi, bazo décider problème na ngai. Mais nga lina la c'est bon pele ko na yebi awo. Et ko sa malamu te ma princesse o kata ba on attend réunion. Te m'en fous. Maris. Zelanga kuna. Bangwana babandi ko comprendre te. Ba mituni. Réunion eza wana yoso kota. Yoka masolo. Donc siko nzoka tozo komisa mwana mwasi ko koma reine azo sala buzoba boeti batu bakanga ba photo dossier ngo yindi yao. Bazo landela siko ba acte oyo princesse salaka. Yewana. Naza irresponsable petende bozo kansa. Comment ça? Muna. Why don't you wait for me? Pona nite ozelinga inanu na chambre nanga comme ça to sola sima. Te koko. C'est le temps. Ngape esengena naloba pona ngamoko. Nazali penza mwana mboka oyo. Boye bisanga nanu. Siko crime za wapi? Mwana mwasi lokola ngai. Asale ngona mobali oyo alingi kobala ye. Quelle abomination. Osala nini? Nalingana ken to balana. Osa nino o nalingiye. Koko. Nazana posa penza mobali o ken. Na sepeli na ye makasi. Oh makambe ko moye bana. Oh moto akoti wana. Totala boy William, mbote na bino nyoso. Oh mais Chief Patrick, boni ozali kamni ya koloba. Oh mokonzi naende yaka na nao. Bon mokonzi limbisa na eka ndeko soana Chief Patrick nazali kambo moko. Oh yoni nango siyo boyko. Oyeko lukanga awa. Po tunanga nini? Non, naso tuna wapi ken naza wapi na luken partout à sate. Partout na tali ken nazo mwana te. Siko na yebi nanga te. Yo osaki ni na ken. Bazo yo ka kombo ken. Na lobi soko lingi oyebisanga vérité, lobi nga vérité siko ken naza wapi. Jeune homme. Bapaka pardon. Na seki pardon pour na makambu oyo yazo sala. Avec beaucoup de respect. La reine naza susu intéressé te na trône. Naza na posa ya bokonzi. Trône ezande ya mona. Ngape na bimi na tiki makambango. Na lingi na ngate na banda kubunda po na trône oyo. Esili. Elo na lingi sikoyo. Monsieur Patrick ayebisa ngai. Ken aza wapi? Oh, ayebi Ken? Yernendo lingaki. Bon, mokonzi. Oui, ayebi ye. Monsieur Patrick oyo. Yende motu. Akoteki Ken na Palais Royal. Pas bon ma princesse. Ah bon manga? Oui. Mais Ken, jusque là, ça là qui a ngoté. T'as la vérité. Bango ne soba kamwe. Ken a zene innocent. Moko bimite la zokende. Omoni eza libanga na molili. Na linka ande to lukai pardon. Azene innocent. Ken aza orphelin. Ceux qui alinga ki princesse kufa. Alinga bo ma princesse. Masala yangote. Mais c'est Patrick Amutu Mabe. Yende yekutu mtu atinda ki batu ba tirer princesse mais na persona ezwa ki moninga princesse na loboko na kokamwa o nini makambo yango ebimi polele tela na sima nzoka ke na kufa te nzoka ke na zana bomoi nzoka mutu bakanisa ki akufa nzoka monsieur Patrick ateki mbeli akufa kite Ken oyo nini makamni ekomelio auti penza kobika na liwa bango nyonso bampaka ba comprendre ke mutu moka banda kokosa bango mbote na bino nyonso ba papa na peso pe mbote la reine na yebi ke ngai naza mutu babengisi awa te mais fona lobela bino likamboyo Monsieur Williams alobeli biso deja nyonso na lobeli bango botala na suspectaki ke Monsieur Patrick azaki ko sala makamoko boye na sima yao na lingaki na yeba clair bon na lingaki pete makamba to na opesi na linga onsute osali malamu. Oh la reine princesse aza mwasi malamu
aza irresponsable te ndenge bozoloba. She was only carried away. But Seulement azalaki emporté. I didn't kiss her. Nga mpe napesaki ebeze te. Eloko te. I know I am not wanted. Nayebi awa bato babengi nga te. Nazalanga mpe moto apamba na minute oyo. Mais Ken, You're somebody. tala oza moto penza pona moto moko. You're my husband to be. Oza mobali na nga lelo. Bazoka moi. Et Ken, moi je t'aime, nalingi yo. You love me. Est-ce que yo lingaka nga? Princess, Ma princesse alingaka yo. he has said that to me. Kutu alobelanga yango. Alobelanga il y a un temps na yokai. Ba témoin pe bazali. Balembe. I don't hate you. Bon, na yina yo pete. I don't. Ata mukete na yini na ngai pe yo te. But I would have poisoned you like Soki ezaki bongo, nde na tielaki yo poison. just as Mr. Patrick asked. Kaka ndenge Monsieur Patrick asengaki ngai. Yoka masolo ndenge le kaka. Ken, webi ke yo na nefe na nga Williams. Nayebi boza baninga bandakala. Alors, c'est le temps. To sale logo moka malamu pona ye. Nalingi yo posunga moninga na yo. Okay. Ok. Nasunga ndenge nini? Très bien. Nalingi ozo musala na Palais Royal. Pe o s'assurer que oko kangama musala wana. Comme ça oposa na pembe na princesse. Po yo oko sala lisu na nga kuna. Ok. Bon, monsieur, soki kasi na koti kuna naibisa bango ke otindinga te tango yo koti kuna débrier ti okozwa musala nga tango nakoya nakoyebisa nini okosala boye nde babanda kokopere. Ok. Alors est-ce que apesi yo détail ya makambo yango te alobika nina pusa na pembe na princesse. I think my uncle has a plan. Nakanisi oncle nanga za na plan na ye. Yeah, he sure does. Oui, assuraki biso. Mais na ndenge pe nazomona We don't know where. bayebi te ke nga na toza ba pire to ba master bayebi te. Ba planifier kama makambo bazalaka bango nyonso na ba Ken. So I already got the job. Ah, nazu déjà musala na Palais Royal, hein? Yango na ba pesinga place ko la garde. Yango ba bilobi na banda musala. Na yeba ki ko so musala ngo. C'est parce que na yebi ki bazana besoin place wana. Na lingo sala nga faveur. Bien sûr, est-ce que likambo loba na sa nini? Na lingi osala nyonso. O pousa na pembe na princesse. Pembe na princesse. Mais chief, ndeni nako pousa na pembe na princesse. Aza mwasi nga na za mobali. Pe nayebi ka aza na ba servante ebele ba servaka na Palais Royal. Na banda ko pousa na ndenge nini? Wane tali yo. Aza neka mwana muke. Yango na lingi yo o pousa na pembe na ye. Hein? O lobaka na ye, kumisa ye, yembela ye. Hein? Sala ki abanda ko linga yo. Pe soki alingi yo, la reine. Hein? Akoko msope garde personnel na ye. Oyoki? Mais kota kuna. Po biso tozana ba plan na biso tokosala. Ba plan na yo. Ah, What plans are you? ba plan ngoza ndeni ni vie. Na lingo bomelanga princesse. Mbanu. Bayokana ka boyende ezalaka nanu masolo. Nyonso yo seleka. You mean you are very close to her? Bon, est-ce que siko na tunoza pembe na isikoyo? Azolandela dossier. Did you put it? Bon, est-ce que otiaki yango mpona ye? Azo vérifier soki mission esalemaki nzoka toyeba esalamaka te. So that there will be no suspicion. Bon, ezala bongo mpo basuspecte motu te. 7 days you will be dead. En moins de 7 jours akokufa. Merci mingi. Yes, your friend will be very happy. Moninga nakuta kosepela koyoka yango. He's getting ready with the girl. Azobongama deja na mwana mwasi wana. Yes, go ahead. Ok, ça va sala yango. En tout cas, merci une fois de plus. Alors, ce que si boulot na yo, alors tozu pe action. Voilà, Azolandela a confié qui Ken mission à Salakate.
boyende abeti lisolo. This is so, Ah, makamboyo, c'est incroyable. C'est vrai ça. He stabbed me. Atiaki nga mbeli kuna na nzela zamba. Na lali. Someone help Mutu me. moko da yaka a edenga pe na survivre. I knew it. Na yebaki. He was behind Na yebaki ke yem tasasima makamboyo. Pardon mon frère. Limbisa. Pardon. Azo senye makila. Tala azoki makasi. You take him Bagarde. to the gas work. Boluka boba na koswani bo meme kuna. Voilà mbala moko na mabala ebandi na innocent abiki na vérité ebimi na mobeko oyo balingaki basimba batiki pour balingaki ba modifier constitution. Mais lokola la princesse a déclaré qu'il a commis na mobali pa lobi na lingi yo makabesini. You're happy, right? Siko sepeli o sepeli Because I've been trying to help. na bande ko sala boy pona sunga yo Better your life. pona comme ça fina o malamu. Telling me over. Mais siko teki ngai kaka likola moninga Betrayed me. o trahir ngai My God, Jesus. nzambe nanga ko juge yo na union oncle nanga nsoka la police pe mbala moko encore pe la reine aza wana reine soki alobi mobeko ekolanda policier ye mbala moko bakanga chief Patrick yango mabe tosalaka na mokili bandeko ezalaka na mokolo moko ekosambisa biso esuka aka aboye okokima mabe na yo te. La police ekomi wana pe mbala moko bakanga chief Patrick. E na sima tala na nzela tomoni bana mibali bakobeta masolo. Webeke basalanga baje bake ko enlever mwana mwasi nga lelo na lataber o moto nanga kumisa nzambe pona minute oza libanda dimanche kende église zoma bonza pesa action de grâce pona minute oyo biki ya princesse basela ke bajete oyebi Ruben mwana mobali oyo bazalaka kosala mwa ba bolingo na bango ya nzala tango bazalaka bakote wana mwa ba bolingo wana lelo koma masolo abali ko regretter nazalaka na nzele nanga princesse nzoka na yebaka te nzoka bolingo ngo faina bomba na ngango voilà nzoka tango moko bayebaka ye lokola princesse te muna auta na vie ya pasi nani wana mwana mwasi atelemisi motuka bandeko c'est quoi ça nini kaka nini susu qu'est-ce qui se passe mwana mosolingi nini nekako senga pardon ko sala nga mabete pardon yoka ngai yoka kam noko na yo longola nzala na ngai na lingi nazwa susu likambo na yo te parce que ça mabe oza mutea mabe tala kosimba ngate na bien na minute soko meki na saki nyonso na pona yo te longola kozamba te likola nga wapi yoka nga na ebiso clair osalaki yango parce que ozalaki na lukoso ya kozwa pouvoir mobali moko boya kokoma mokonzi ta na minute za mosika na nga ezaki bakor te toyokanaki fale yozala mokonzi na nga kasi te botoyokanaki te yozala mobali na nga kasi botoyokanaki pamba nzambe na nga basi balandaka intere basi aboye kaka soki intere ezali amipesi amikabaki na William nzoka nde yeyo bela arate bolingo arate libala arate pe kibokonzi mokonzi yeyo finalement bake na baprocédure nyonso pe lelo baza kopesa ye place na trône bazolatisa ye pe couronne. Et voilà princesse Muna akoma la reine Muna eloko esengelaki basala nde yango metela ndenge makambo ekwei bamakama ebele pe film ekomi compliqué nzoka eloko na eloko na ntango na yango basali boye mpo na kointroniser mama na ye pe présente mama na ye Hélène. Et voilà makila ya famille yango nde ponama mpo na bokonzi. Voilà enfin mokolango pe koki voilà couronne ya roi toloba ya la reine pour moi si mutako kamba mboka voilà mokolo esengo biso tondimi o ezali makila ya famille pe toyebi eza makila oyo ndimama lelo to présenter bongo mwana oyo koko oyo azali koko ya la reine Rebecca. Voilà tozo présenter lelo son altesse la reine Muna yende azali mokonzi nakati na mboka oyo babengi la reine Muna honneur nyonso na mokolo na ye ya intronisation. Et voilà moto nyonso aza témoin
Alors, tozo continuer libanda pour na célébrer intronisation mokolo mokonza vandaki na ngwende. Voilà masole komi kitoko. Voilà bato nyonso bazalaki présent. Bamoni parcours ya Muna kobotama na ye, kokola na ye, pesuka nango destin bakimaka yango te. Tango ekokisamaka bato bayebaka keza penza ya ye. Voilà mokolo moko ezali ndeko kosi oyo moto akotaka penza na destin na ye pe komaka réalité mokolo yesengo. Voilà histoire ezalaki ya la reine Rebecca na la reine Muna. Merci et à la prochaine na ba histoire pe ba série mosusu eza kozela yo.